Comment langa chéri li dobi poso poso. Obi comment nini? Chéri li dobi poso poso. Toi ni comment ma bébé? Pour na siba mi bali fort. Na ndenge ni expliquer biso noni. Nga mobali so ye na 5,000 francs na yo. OK. To koti passage na sibio makasi mo yoki na somo. Mo ki mezate. Mobali na za likola moi si siko que changer bo ndenge ni. Te nga bazali ko na ngate po nga mo sibi. Seigneur. O kana kombo na ngate. Chéri le dobi poso poso. Seigneur. Obaniki nduma na âge ni nzambe nanga. Abadiki ndumba na âge 9 ans. Oh, na ndenge ni expliquer biso non. Na bani na âge 9 ans ba divergent na âge 7 ans. Na minute on a na 20 ans. Na sala ngopo mtasunga azate. Seigneur Jésus-Christ, ba divergent na âge 8 ans. Obaniki ndumba 9 ans. Ba divergent que yoka ina ndenge ni betela na yoka na comprendre non. Ba divergent yoka na ndenge ni na âge wana. Na bandango na âge wana po mtosunga azaki te. Bon papa na maman. Papa na maman bazate. Bakufa tu ba voyager. Ba voyager. Bazana Angola. Bazana Angola, vous avez contact na bango te. Te. En quelque sorte, est-ce que tu nous les as bien yaya? Eza bien pour yango na vivre nango, elie sanga, elatanga, eboko la pe moi na moko na zana yi. Moi na no botana na. Ah, na botaka la kifaze amtachanga zema yeba na te, kifaze ka balabala. Tellement wa koti abimi wa koti. Dozo bata na yebi mukolo mo papa te na boteka na balabala. Botena na balabala, en quelque sorte moi dans mastomba. Moi si. Elo yepe so ko ndumbe salo na ndini. Oh, mais balabala bonga peso na tika ki à vivre ndenga pe la vivre qui est pas ça là ngo quelque part au simplement on peut azonga la pana som to sunga za amona makambo na sala te pas ça là ngo le banga pe na za na bomo le beso na za te siku na conseiller moi na noni est-ce que tu as moi na pe na ba prière on a teke la prière est-ce que non sambela makomo no sambela ah kosambela ba perte temps na mona ngo ba perte temps mam kule ke lukambo na nga elie sanga eboko la ngaboso na lukimbo te te kosambela na olia ndeni. OK, ibete la biso no prépare ba match no ndeni so ngoke match na butu o prépare ndeni oskola ba boti no ndenge nini pour que match so ke ba match na nga na melabilo na nga lo neti nini bombe OK tramadol na melango etanga motivation na balabala po yango pesa kuiti te pesa ka pigir ma be na balabala na mona kuite partout na kota okota ndenge nini ibete la biso kasi na nzoya posa na yoka ye cho pigir no kuta na mombenga OK mombenga mo era mona nga kaka face à mabe na wa bobenga no ba mombenga ndenge nini oso mombenga ole kabiso mto banda ko benga ete ni bete la biso to eba so to kena couloir place to lukambo pour lukambo na kapela so kena couloir na kuta na ba mombenga papa ya kaya ya to solo la tuninga combien après ya to mo solo la tuninga combien kuna okota position na ebisi au pesi 3,000 à kuzu 5,000 ya ngamoko OK nde to kota bon après ya bokoti après to koti to bando sala tinga mona matele ponga mataka nde OK nga ba matela nga tinga mata po comme na poso chéri le dobi donc au sala non sans préservatif pardon au sala sans préservatif na sala sans préservatif boso so maladie ya non so maladie te non so maladie poani biso bandumba ba bimisela biso ba pharmacie to ke dans so mbongo bandumba olobi to ke dans so ba kisa bandumba na mbongo bandumba ba pharmacie ngozara mususu eza ana lokele awa na matete awa OK dans so ba kisi gratuit to ke dans ba kisa ba faire so ya sida ba kisa ya bali kaka OK to ke dans ba kisi lelo o sonjo tika taki ndumba te ya tika taki ndumba eza faux copie ya yoko kufotiki mwana suna bila tika kindumba siki mto sunganga na moni ya pole tiki kindumba otanga natanga oswa classe ni 5e primaire 5e nini primaire 5e nini primaire donc yo ebi secondaire te na ebi yango te Seigneur lelo oyo na bible na kapoto pona ni na pona kapote po yango mte bokolanga na bala bakombo nga kombo na nga Likatador pourquoi Likatador oposa kombo na yo lingeza ndenge Likatador soka edor le bamba edor le bomba edor do yo na kosiba oyo ka ndenge no ka ngo ile to ta apo na nini apo so nga diki
Siko olobi nano ni likatador. Alikatador. Alikatador. Uzula komona ouais. Nazula komona na Kindumba. Kindumba. Autrement kombo na Kindumba. Nazula komona na Texa Libolo. Texa Libolo. Texa Libolo. Texa na Libolo papa. Uza musala malamu. Musala kitoko makazi. Eza musala l'équipe langa na pasi to. L'équipe langa na pasi mais mona poto libolo quand on mona ngobeza chirki eza Canada eza poto ko sa jeter libolo musuni. Eza ichuni. Ichuni papa. Sikoyo olinga likata muketo munene. Papa nga likata na pene côté tout en matrice chikata na ye. Sikoyo so jili mutambala likata munene. Ya mke. Mke. C'est likata munene nandoka ngelo tina ndotelo kala mbetu kala chikizeni. Do yo moko linga pe utika la pe na posa. Eza bobo yebite za bon. Yesu to siba mo so batiki fatika na posa non. Ko na journée soko siba sibi oto kande. Ne oka ngoma be makasi. Ndeza kibo ba sibe ngatelo na bututeki na oka ki mabe makasi bote bacho sibanga. Siko bato siba. Bacho sibanga ko. Combien de coups? Ba sibinga ku moko. Arumeli. Arumeli te mutena sali inti na bi pe bona ngele ki moto. OK. Siko to betana li solo nano. Pourquoi bon poner musala o? Poza musala bien na vie. Première fois tamba de vierge cause non vierge. Première fois tamba de vierge makile bimi na kila ndo batuningo uchone sete na école. Na mimi la manda kuna china sac. C'est comme il disait ba sonner récréation na kila pas mbala toboli na enga. Na zongi na nganda batuningo na kono vite date ya kala na ziba ba copia kala vite date na komi. To pa mato na classe na claquer ba copia tuningo ba ba komi na bosani. Poli kata de le kinga tro na comme dans la soif. Donc yo tika likata des photos. Pour moi papa mso maman la baby sangada. Siko to lo baso le lombala obalo a monani. Mba so bala so sa likata munene. Pour na mukena ngote na linga pina mbala tongo sibangi ko tapesa. Siko to lo bela nano makambo ya ba inconvénient nini bozalaka nango ndenge nini bo traiter na nzoto na bino. Na sokola nzoto na savon citol bateka ngo 3500. Na sale la pommade. Pommade na sale la pommade anti-gal. Na sale la ka na mafuta na pakolaka bateka ngo $5. OK. Vous avez payé ma casse c'est que cher hein. On a la cher, il t'a passé nous après bien na cher. So muta 3000 soit pas non aux hôtels. Donc ça pas na c'est ya la popora qui pas ka kokolo. Bonne année. Pour un bon mke. Alikatador, Alikata. Alikatador, Alisoka edor, Alibamba edor. Nous a souki ça. Tenga na souki ça te. Nga sala na libona nga. Ba bakanga mapeta libona bazali. Siko net Balkaza ninga zalaki kuna na 400 vidéos. Soki le loyer na Congo pona yo. Pona nga. Pona tinga pena. Soza pali kata mnene. Tato ndo siba ne shakino atikata tante. Olemba ba vidéo. Alemba ngoko. Jamais de buena. Sipe porno peto ko sana biso. So lelo bata prono ba yeko contacter. Mbangu ya ba jete vidéo chindira papa biso. Yebisa bango ba olanda yo. Papa, moninga ndi na abina na ndumba. Auditeur me mwana poto ko tsana faire na pena ya porno pena. Ya liboro ya mbangu. Ko sa jete ko buka na tabuka na daka kipa ko yala popo ikate kota. Kwanja otenga na peso 10,000 kwanja. Na ese to futa kuzu 2,000 habite kuzu 2,000 kwanja nga otena na place nanga. To komi na place ne be to komo kende pe to komi na place ne ndengeza na misele pridas na pese ala tabite mo milata. Yo mo la etsanga. Ngape na se na lati si to banzi pe passer rapport. Ta do passer rapport asisi. Na bika ke to mso beta tu wana ozo mombo pa cha mo bilamba libanda. Na tawe msusu akote lingai. Olobi? Msusu akote lingai. Msusu akote loneni boloka na mutu moko msusu akote loneni. Ngape na kopete kasi ka kinga na zui kopisi. Desala na ngoto mona ngo penge to kenda ape bolo. Lobaka no yabita. Zwela na liste na ne ba beti ba bonzi no be. Lobaka. Mususu bena akote lingai. Na mzoko ngabiso to yoka no passage 20,000 kwanja tena na 10,000 kwanja. OK. Yepe su to ke to banzangu. Na to banja to silisi. Na mo abe ya 3e mainga bi ngape nani abe na bongi. OK. Na tega ngape na kope katanika a. Yepa yebo toyoka nata ya kate na munya ngo 6 benga bite. Nena boy bo pesa na mbonga bino batu misato. Apo yo to kende na yo. OK.
Oh, yo neni bango comme tout na bapesanga na mbongo. Oh, bapesanga na mbongo. Te bapesanga mbongo ndenga bango bapesanga mbongo to bimanga no. Wana viango no. Matana mikolo ba wa ya luba. Matana wana viango mo luka suko ye o to bandene. Wana viango o tala libana te bapesanga na mbongo na yo kati. Ngasiko asira sa njoka neza ko lupango ne ebite so bazaki banani so banani. Ba mo ka bazaki mo ka bakulu na bayanki. OK. Po bayanki propre ka. Quel na kulu na bolega ka boza ikirimo ka. Natali benga bite bapesto mandi débat tanga momo masaka tabami ba. Ne zu ba conséquence ba circonstance ni ba niatio. Eti nga penza ko. Atika boyeko. Ba penza ko bisa wa mwasi na ba o akate mana liongo suna nko. Olobi? Liongo na nko. Bania no ba betu après. Oh. Ala beti nga le akate mana bizelo lokola sibiso yo ngai. Biso to andunda le basali yango alenga nko. Ba pesu lo gote. Apesi nga so lo, te nga pe na ta suna pas na mo masami batela. Na mi batela na bona nga lobi na nga izani nte ali ana yakuma ma pene longite banjo mana badule na ndo mona ena na songi na kumna na pale akumna pale ba masa nini abita ko tona uchi ko tala ningi komeni nga boye muketa na mtaki uswanga to kanya kuma benjo kani baza bango ebeli ndo mo basenga mbongo ka passe na passe na nyoso wana okotika kindumba te vraiment na nyoso wana natika na otika na ngai natika na otika na ngai kindumba mokotika kan ata nena boya ata siko na kotika na to so na ba posa ngi ko kina otika na ngai na ba posa belé na mboko funa sana na ta nga na famille pauvre funa donc ta na locataire maman locataire papa locataire wana ba posa belé neti osala neti banini na ba posa belé neti na bina so ba ta mo pangu na vanda te osomba pangu wana mo kindumba ezala na ngope oyoka kote nini petela non nayoka kote nini nayoka ndenge ezaka ndenge ya yaki mutu malamu ndepe wana pe akoya pa koza yazaki mutu mabeme o wana sikwaza mutu malamu yenda bimisi ngai alongola asoni bango basena nzambe bayemba okola exception ba position na ngo sala na ba montant eza wana sikwe ba position ngo ezala na ngo wana sikwe za sikoyo ba choix na ye yo sala na to yali kama ba choix ne tam siyo ya sa départ mama nga pesa ngasima na zuye na pesa esima se ba biteke mama pesa nga liboki liwiliki na pesa wiliki wana ba gune se ba lingambe na leka mabela simba ngala simba bwaka na sali yango ya sima na la sana na kiti bo pesa na sima aka merme zonga nengo zalaki zoaye o bouger trop non l'accent na libaya l'accent no sima na kiti na libaya mais na l'accent ka na sima na stopesa ka sali makam OK azi so ba lingi na wiliki na leli na nga wiliki wana ba combien bon fana ba même ka wana ba combien yeka mbongo ne ka nga ba ndeke ka 20 kwanja OK nga ba ndeke ka 20 kwanja est-ce guna ye yepesi nga mbongo yepe fa déclarer guna ye OK na noteka ye za client bandumba boyiba trop bo to ibati boyiba trop ça dépend net nga ibala nga te nga za pesa no popola kuna yo chema bon na poche bon bato zala biso bazana bango mais net nga part na nga na sala na nga ngoti nga za ko pesa nga mbona nga pina salo makamno ya bien yo pe lobby pe oyo luka nga za yo li ara na mutoki nao nga lingina za ndeka client na ye OK otanga natanga osoga nchiki na soka 3e secondaire osoga 3e secondaire pas cameraman ko zo msika te benda pembeni zala wana OK osoga classe nini na soka 3e secondaire na bible na kapoto pona nini na momone na bo na ko pona nga prudence na pona nga prudence mais bible pesa la maman mba bien mais non pona nga prudence pona prudence pour ani na pona prudence mbongo te mbongo bible za mbongo te bible oka banzala nganzambe seigneur nganzambe seigneur bible yo mo za bible banaka kotanga lobaka pasteur wale kané de zala tuche mo lito lendisi mo lité mo likanisi mke coach nga mo kana zo bible nga mo ne na zo kapocha ko mo tamba tambona na ko za pe cop na ngata tina moyi simbe sa nga bien avantage ya kindumbe avantage ya kindumbe za ko zimbongo sombi mo elamba oza sopo futela ndako futeli ndaku sopo sala pe so mo mafuta mo za ka bia po ba sepela no mais to boya nde ba sheko bo sa bongo net nga pena na kanda na bino makasi donc aso la titeni tous les soldats chéri nyonso et ma bena ko salo mabe des avantages ya kindumba des avantages ya kindumba za ba ndene nozo ba fata ba ku
Uma ba nika ki ovuma bien. Babeta ki nga penza. Obi. Babeta ki nga penza. Mais bakuta nepe. OK. Bazwa ki pe ya bango. Bazwa ki nini ya. Ki pe bilona bango. Diloko nini ya 4 ba bango na tumbi ba sena. Bon sama longeza ngote classe na 4 na ngoso ki na texte na ton na zimbo na lié. Ko teki nini ko teki pondundunda épinard toni. Non texte libolo. O texte nini? Libolo. Wana ozora ba combien? Ebele pe somme côté pe monte bien me pe 5000 5000 francs congolais ka o. Wana okindaka nzoto to avec préservatif. Nde sengela nde ya yela. So ya eli nzoto. Tokendela ka bo poso. Kana 5000. Yebisanga boki poso so zu maladie. Nzambe moi bien bande mboka ngo ekendele. Sosko c'est bon témoin les autres. Nzambe moi ebika batela bisoka. Et moi ebi mama ekendela. Siko na butu moko ndenge bosala mamu na bino ebetela biso nanu o préparera ndenge nini po bima okendo rode betela biso na omela na bilo nini o préparera ndenge eza neti match o préparera ndenge betela biso na so to komba pourquoi na jitrama na boaki ata 800 na boaki so pe senga so pe ma eza so pe ma eza otezate na lati bilamba o esengeza o eza na lati na bimi na ki so me ba trama na ba nina na sa ba kuti na ngala na e ba ngeloti passe pe na yoka ngati. Donc tramadol ezaneti donc ezaneti drogue. Anet me lo modo e bum so me modo la ngwe na ngai. Wana tami bali ba salwe belo yoka pasite. Na yoka ngeloti. Sko yo linga ya miketo ya minene. Mike poani. Kale da fonga ma ngabo ya mike simba te. Sale ba minana na pia ko da fo na kangam. Wandie. So mike yoka ngelote. Na mo ndika to sakana. Olobi? Na mo ndika to sakana. Do yo linga ya. Minene na pia. En soi, aux âges non. 16 ans. Papa na maman. Na via libanda o salaka. Balukara te babenda yo zonga ndako. Pas so dabaya ningai. Kanda mo pe mbongo ezate ngo sundola ninga sa vina. Abaya opone. Bonda mona ande ya koma na ngai. Sunga bombe manda mpe mo msupe lepe ezate be mpe mbona na PSP. Donc papa ebike mona tekisaka. Bosko to sa mbongo ekende bongo. Na babutu moko ma kombe de mbali. Nde makasi na ngeze journée na ta 5 ata 10 nde na makasi na journée nde na sali na nde pe ba oyela osambelaka na ndo sambela me chika otika pwani bonza mbo de ndo sambela njamba ebne bisote na sambela naka obinzamba sa nini ayebi bisote wana tu te trompes nzamba yebi obi so ayeba ngamba linga chika ba view ba condition nga linga te njamba yebi ngati oza sûr que nzambe ndati ndio na view na siko poso cha bambo ba makokezala na bapa nde tumona ba msu ya babosa nde njamba yebi bonde bazala batambo na bakar ba jib bani mais nga peso pe zala bo même senga koma pe ba view te lelo ndenge oza bo si mutu mobre abi azwayo atangisa yo otika via kindumba o tu es sûr que otika na kina ngo ndima otika mais njo tombe folinga po dans mesa na ngai donc otika te na ebite ndeka nzamba mimilanga j'ai mima kokonzoni que je sali de loin soka abi noko bana yelanga mwana na natangisa ye ou bien pe atamwa musala morobo otika viana wande so na taka j'ai mima te star préféré na nga pa na atika olobi na atika tanke nani star préféré na nga lela ya foi moi sa pembe musuni taka na atika na bible na capote oponani capote opona capote pwani yango mde sala nga pona zala yango mde sala ke sombala na pesi nde mbongo izwama bible na lema te ya bando bandiki ndumba babima na déjà na Nice eswaka moko salon déjà dans sala ko okande moto lelo oyo donc yaya concernant pesa oyebi ke kindumba okozwa sida parce que to sani oyebi ke kisa sida ezala te ba traitement comment yango zwama so nde traitement bien obika na même so bazwa wana balandi traitement nde olandi traitement nde po ozalila traitement prolonge kaka ke mutu azala en bonne santé mais osuka okufa kaka mpona nga tika kindumba prier nzamba opambola o parce que velingo pe conseil pas conseil coach te olobi conseil coach te le conseil nango lingi te coach na te yo conseil nani oyoka na yoka mutu aya avimbisa base totie moral na poka tokeye ya wande conseil na yoka
oza sûr nasi makasi lelo so nzamba ina satamba bumba kitisiko oza sûr okota lola bona kota te poani na makambo nyonso osalisali na je suis sûr ke nzambe olimbi biso nzambe mo aloba lole ya mpona biso bato ya boye nzambe abasi lole ya mpona bato ya bien te mpona bato ya masumu nde ti babiso nasala partout nakushaka na de mibali so opesinga mbongo bien so opesinga mbongo bien te na okushe na de mibali te wana ezala bacombien partout cesare tobandaka na $100 $70. ok osala siko ndeni nde mibali yango baosala mbala moko to ndenge nini basala yanga mbala moko te ok basala bo tosala bo na partout ok nga mwasi na déshabille bilamba mibali mpe mibale badéshabille bilamba ok baotika mitakala bango mibale na omase biloko na bango ok ntango na omase biloko na bango so nzoto na bango etelemi ok so nzoto na bango etelemi na moko nde akobanda kokota moko soki akoti asibi moke abimi mosusu aye asibi moke abimi ti moko azosiba bongo azosimbanga mabele asalanga caresse oye mpe eloko nde ezalaka ya kotelema siko oza mère de combien d'enfants naza mama des enfants basi to mibali lobi siko bana no mibali so bakomi baeskize nga na temba pede esalo ndeni na osepela nango te po parce que eya mosala soni oyo mama ozosala eza ya soni te bo bana bayoka soni ndeni ya bana na nga na kolinga te bana na nga bazala badefa nga mama na asala yango mpona conjoncture ya vie so vie na nga ezala ya bien na kosala yango te ok po explike biso na butu na mosala oyo osalaka na butu boye butu vraiment okobeta combien de mibali ça dépend mimbenga baokota na couloir ata 50 makasi na nga kaka osalaka na bango nde ndenge nini yaya bon mwasi na mobali na ndako basala nde non ebele mwasi na mobali azalaka na mwasi moko me yo change oyo baumelaka te ok mobali ya ndako aumela me mwasi mobali oyo alibanda aumela bango nyonso bakota to nayoka bamisusu bakotisaka na mipende ebetela biso na ezala na ndenge nini oui soki oye na mbongo moke osuka na mipende soki oye na mbongo abie okota na kati ya libulo na mipende nde bosala ndeni tosukisaka na mipende tokangi mipende eti ozo eloko na okotisi na mipende yo bulo okotisi yango na serse na biso ya basi nzoka nde ekoti na serse na biso te esuki kaka na mipende mpo mopende mpe eza na chaleur nango nzoto mwasi nyonso eza na chaleur nango ndenge osalaka mambo okanga nzoto nakanga nanga nzoto te nzambe ya likolo nzambe azala likolo wi mpo bozalaka expose na badifférent milimo ebele bato ebele oyebeta dame na bango tokanga nzoto nakanga nzoto te wana nde nakanga nzoto te pwani nayebi babiloko bafie ebele bakanga banzoto yo soki okanga te pwani nga siko nga nayebi biloko wana te yo ovandaka siko wani nde tosula ovanda wana na mwa mwanda ok wa mwa mwanda ok betela biso na mpo okoma lelo ndumba elo nini posaki ovimi okoma ndumba betela biso na histoire nao mpona okoma ndumba moto akomisanga ndumba eya mwasa papa na nga ok ende moto akomisanga ndumba amaltraita ngai ok nga ayebakaki aza mama na nga nzoka nde na age ya 14 ayebisanga verité aya ne mama na ngai te mama mobokoli aza ne mama mobokoli ok continue betela biso lisolo nzoka nde aya ne mama mobokoli na mama mobokoli wana tovandaka bien tovandaka dans les bons mais mpo na ye tellement nga naza mwana mbanda azwaka nga ka mbanda na ye nzoka nde nga na nanga mbanda na ye te papa mpe ayokaka nde makambo na ye nyonso alobaka asala elo te au contraire bamaltraitaka nga na ndako bazwa bake etikanga epa paster bakanganga ndoki na kindoki wana bakanganga ndoki nakenda mwasa papa moto ayebisa fami ya papa nanga kenga na ndoki batiki nga na ndako ya paster tellement na ndoki navanda na ndako ya paster nzoka nde bapaster mpe ya kilelo balingaka komona mwa jeune fille aa na libele ya hotele alexa mwa loboko nde na libele so nayebisi fami ya papa asimbaka ngambuma libele asimba po asambelela yo oui ntango azosambela nzambe batela mwana oyo baesprit baaloba ya mabe loboko eleki na libele azofina oui so nake yebisa papa andimaka te so nake yebisa mama nga na ndoki na ndoki nakomokanga kuna bapaster balingi baviole ngai seke
kindoki ya diga makasi ça ne va pas c'est que na sirène na makambo ebele ya mabe tellement na mwana mbanda ba famille maman na ba lesanga kindoki nga una famille maman na atikala omelisanga libele te atikala olesanga te mutamelisanga libele soit disezaye mutalesanga soit disezaye moi ça papa mais lelo akanyoni oui lelo siko akanyinga ndoki expliquer biso otanga ba classe otanga expliquer biso na option nini pe wapi natanga na mayoko 1 na kati ya mwanda OK nasuka na 3e pétrochimie oyebi pétrochimie te eza na mwanda eza option ya pétrole OK na devi nanga mpe na vi nanga nazala na posa nasala hotesse OK naza aviateur mais se retrouver na siko lelo na se retrouver na kindumba ata compagnie yango mpe ya pétrole nasala te se retrouver na kindumba nateka libolo lingana nga makata minene ya mike na mona yango bien te mona yango bien te na ndeni ya mike ezala kitoko te biso lingana na biso ya minene ani esala bino ndeni esala ya biso bien bien ya ndenge nini oh bien kaka mosusu toki hotel OK toki hotel tobeti magoda eza ya monene nde tosepela nango so eza ya mike tolinga na biso yango te OK oza age na 19 ans OK voilà osali combien de temps na kindumba 2 ans kombo Eritiana kombo nani Eritiana bosalaka bapassage na bino osalaka na bapreni passage na nga na banda yango $5 osukaka na combien soko tosali mwa débat $10 OK ezalaka neti osumbela mbe betela biso nanu moto ya koluka obosokola nao ndenge nini so elukanga te mama ye na oluka we OK papa nga te tosala passage ya $5 so kiti $10 OK $10 wana bosala avec préservatif ou sans préservatif na préservatif OK sans préservatif mpe bosalaka tosala mpe wa bosala na combien wa tosala yango na 25 000 francs obanga ata maladi te tobanga na biso mais soki osalaka sans préservatif mpo ani bamisu balinga yango te so yo olanda client to yo olanda eta santa nzoto nao papa biso tooluka mbongo mbongo so mbongo ememi o na liwa eza bien te tomela bakisi kisi nini omela bakisi eza nango ebele kisi ya nini badoxy eza bavitamine mpe sona dorsi eza kisi ya nini eza kisi mpe elongola azemi ya mpe kisi ya bainfection eleki sida eza te sida eza na kisi moko te oyo ebikisa oyo ememi okoka na liwa okomprendre elo na oyebi so nayoko papa osepeli oke okufa na liwa likolo ya mbongo sikoyo cope oyo ya kindumba osonja un jour otika yango naotikala nga yango me lelo nanu te ne tozi bato baosunga biso te ndeni te totika yango te donc olela kindumba makasi makasi na ndenge nini avantage ya kindumba ya nini betela biso no avantage nango ka magoda ti magoda boluka magoda ndenge nini magoda eza kitoko moko otanga classe natanga na suka na 4e nini 4e humanité osuka okata classe po ani mpo na lela magoda nde 400 classe betela biso 400 na ndenge nini mama biso apekisanga mibali nga na boya nanga oyoka OK nzete so etengami babongisa yango soutien donc otengama déjà kala depuis libuma mama OK lelo oyo soki osonja un jour mpo obala na obala nanga me lelo nanu te osonjaka obala so obali bana no mpe bakoyeba ndumba esalo ndeni esanga mwa mpasi me eza bien na ndenge nini vi na bango baponi ndenge mpe mama na bango nazala kiti telle mère telle fille na bible na kapote opona nini papa napona kapote tika boye ko opona kapote po ani napona po elela magoda ti po wana yango wana esala po tozwa mbongo na butu mo bobima na bakombe de mbali ata 20 bosala no ndenge nini ka moko koti moko bimi bo entretena nzoto na bino ndeni kande tosalaka kati ava tokota ne tobongami OK apres tokoti na mobali avoke kosala bacope na hotelema bakoba ya bloni ya makasi namela mbuma nini tramadol esala ndeni esala biso bien topika bien explique nano esala no ndenge nini esala biso bien mpo eloko wana so omeli yango so oza na mobali mpo so otika mobali ezala te donc excita bino mais eza neti omela drogue eza da drogue
lelo koko sonja ta totika kinduma ya obanda ta osambela. Papa lelo tene tozi via malamu te boso mtu mwa bia meka ko aider yo potika kwa oyo ozana mwana mukie otika nautika na ngai otika oza sûr nautika mutazio ki ovana na ndako ne otika nautika bino bozabe mutazio ki ovana na ndako na yo bando bimana mbali na ye te no bimana mbali niti so mbali nenda tantenga na bimana ye mais eza inutile pour mutazo wao azula oni so mbali na mekio ke batala so za mutu oyo bakopesa confiance alors obimina monte ke bazote conseil ni opesa bana ndako obalinga baya na via kindumba baya to baya te baya kaka toza tozela bango baya oza sûr naza sûr baya ba classe ku na simekol ba ke beta maguda po banda obaye kombo nani nge Ritana papa na mama baza en vie bazali oza congolaise to oza brazzavilloise naza brazzavilloise awa na kino oza kaka koteka te atu ina lpon na biso me pe na teksa pi bona brazza kuna ukimeli nini kuna na brazza to kimide ba oboma ba refoulé ba okanila ba tatouage okata suku persa okay yango mama tika ngande ana kisasa awa nde oyo sa kindumba ande okabola tendo kabola est-ce que ça c'est examen sida namte mais obimana batu déjà sans préservatif bamisu to bimana préservatif bamisu sans préservatif et ça la bila santé non tokila de hôpital mais ne baloba na na sida ti nde moyo tikeza te na elibino kali solo ya kosibana papa mama elenge mwasi jeune fille azalo kwanga ya folinga osibana makasi folinga ngo kozala te ki ngai ngane na bona nanu te linga ko sibana yango de sala bomo esala mwasa zala estu ba fio bokoti daba ndako mabala bozonga tozonga na mo mke sima nde tozaki na mur scolaire nde ozaki na papa na douche école et combien de fois bosibana obosa na ki douche école baninga ba okota profite pas ko ya se soulager mais kangi mutema papa siba ka te chakaka papa zo siba 30 secondes ya osiba na douche école na banzela mo matite ezana papa kota bingami na bona telemi déjà maman moyeza soute te papa sto siba na ka a suezate bino boy ba hotel buzaka bana ba venir osiba na banzela lelo koti nda kwa libala parce que bolingwana ya venir ko siba na bono siba na ba venir ba douche école pourquoi pour minona ndako na libala parce que ndako ni ba muto konzo za yondo konzo ndako kolo ndako yo mère à palin yonde mère à palin bandaka obota mwana moko mibale misato e koma papa so alinga sima omona te Natalia zawana omona te Keti azawana Keti nde nani Keti yaka okuta Keti yokutaka Keti to Keti akutaka na libala mama Keti akutaka na libala Keti nda akutaka na libala akutaka odela papa bosiba naka alors makamusu to kosela bana makamusu za kokosela bana ti ton papa déjà yaza na posa ton okiko suka na douche fo benga papa yako nikanga na mukongo na douche fo benga papa mukongo okonika ngoyo mote salte lunga papa ndefa nika to papa ayo niko avant nika on entend do misepilimo mai to papa niko bi sentiment sala moi dikiana papa tele papa bi mos na ngazali papa tongo likatetelemi eluke ke wapi na liduso mwasi donc ogunza omonde za ogunza mbona douche osokolati ekodi likate koti na kata libolo no premier ko bandi na douche ta musuna ndako banga Ketia mbona douche Ketia parla ndo na douche bomeke bo se pelisanga te journaliste na bino faut ko sibana na chambre Ketia la na salon yo la na chambre na papa bon mouvement ngako tunde na boyata na salon ta raiso vandi mobali nanga na mobali nanga o papa mama yo yakutana na libalati okutana na mbana dato sibana makati ngamo kultu ndo mona journaliste mungala mama na sibana makati na mbana usaba jeté ozango pratique eza théorie na pesa na pratique na soko ka pratique to yepa na pesa pratique na l'action de basala basi bana na mbali to musubino bo comprendre te boye balikambo aussi bana mbali te ezani non oza posa ba papa liara ale la rolibanda soso mayele aliara pembeni ndako luka baninga babake akanga mbene na kisi te monde azana yakanga mbene na kisi te libolonde papa ko kasuko bimate
papa kuma po ke musala aotala no mwasi nanga aotala no mwasi na po ke musala aotala no mwasi na papa na moni ko kete ya longola ta moko po ke